te. Alors bana wana l'état na biso l'état congolais c'est qui vraiment décision ya ko kanga bango bisika nyoso bazwami po bazo sala lokola bazo nuire vraiment na population ça sous kimia te baza bana moko oyo baza bana ndako mais ba se retrouver libanda et ba msuku ti lo baza na banda ku mais bazo faire nuire population na tel point que mutu nyoso akoma mal à l'aise na boko na biso kotambola so à l'aise te osimba so na maboko kimia te vraiment oza na mboka no moko mais ozo banga. Alors l'état soit qui likanisi ya kokanga bana wana nyoso pe kotinda mo musika bapesa bango na musala po to moni plan musu ba mizangeli musala to pe bango na musala comme ça bazongisa bongo na bongo na ndenge ba o mutu sa refletisaka bongo na sima to yeba ndenge nini to ko sana bango mais eloko ngo zaki malamu sepesa ki bato ebele mais na sima nango to komona ke comme musu ko sala passe et passe mingi na baboti passe mingi na ba citoyen congolais passe ngo za pona nini et eza lisusu bakunu na te o bazokanga mais ba militaire na biso je dis bien ba militaire na biso bazokanga et comme bakomi kokanga mutu nyonso eza lisusu kaka bakuluna te nazanga mona plateau te vraiment pona mkola lelo nalingaki te idée uta pa nanga to pe nazala ke nazoloba contre ki non toza na kati ya mboka tozosolola na moboti tozosope na ba victime oyo bokolanda na interview ope miko kaya katika pesa et qui peut micro balader na libanda poto yo kapé ceux qui a solo bien comme tozo ba eza vérité na yebi ke boza ebele pona olanda biso likam tozo loba eza mensonge te ezo leka na kati ya capitale na biso ezo leka na kati ya RDC Congo soda lokola ba pesa ke ndingisa ite akanga kuluna soda akomi kokanga n'importe qui soda kongo kanga mona mobali nyo soda na minute na sabino bala mbala bakomi na problème makasi po bakuluna bazoye bana susuté et bana mibali pe bazoye bana te vraiment dans un molobelité mais tout solo na papa na biso oyo azo représenter ba parents nyonso na minute au point pe responsable aza pe parents lokola ndenge mo pe yo bisiko ozwami ozolanda nga pe aza mwana mboka na minute pas aza ko se retrouver bisika o makamwa nezo salema. Alors mbote papa mbote ma sœur zamba pambola bino pour na émission ya lelo ko inviter biso. Vraiment, ils allaient premièrement grâce parce que bisika musoso émission nyonso fo bo futa mais awa tozoko intervenir gratuitement nzambe apambola bino. Oui, merci papa nzambe apambola pe bino. Ngai mama Irene bon bino nani? Ngai papa Simon Kasiala nazali pasteur directeur ya école. Et puis nazali notable awa na quartier Kivu na Masina. Oui, merci vraiment. Tout ça en face ya azapi musali na nzambe azali pe molakisi donc mutu azopesa pe bato mayele e azali pe cadre na kati ya quartier donc aza mutu munene oyo ayebi makambo ebele ozoleka na kati ya mboka na biso. Alors papa likambo tobengeli bino to pe tozosola na bino na ntongo ya lelo ezali ete mupepe oyo to pe ndingisa yo to ide oyo bayekambi bakonzi na biso bazwaki mpona kokanga bana oyo bazosala biso mabe oyo tobengela koma bakuluna lokola moboti esali bino ndenge nini? Bon, premièrement nakokende na genèse yango moko kikuluna euti na mabele te ke ebima ndenge wana. Au départ ba institution politique na biso ezalaki na négligence mingi ya jeunesse bazalaki kozwa soin vraiment ya jeunesse te même s'occuper na ye et puis bato oyo bazali na pouvoir bazalaki koutiliser jeunesse po na bafin na bango politique soki marche ezali bakozwa bajeune na baquartier titi après bapesi bango 2000, 2500, 3000 et ce qui ne suffisait pas pour na bien-être na bango. Le résultat ba jeune wana basalaki na mike bakoli il faut bakoma ba responsable na kokoma ba responsable il faut les moyens na kozwa ba moyens il faut misala tant misala ezate et même se sont pris en charge bazwi ba machette pour se nourrir et
comme ekomaki lokola système alors ekomaki en tout cas okoko koleka 3 ndako te sans kuluna. Alors il y en a combien de parcelles et combien de kuluna on peut avoir dans la ville ya Kisasa. Donc c'est autant, c'est presque un tiers de la population, il y a des jeunes désœuvrés, comment il y a kuluna. Maintenant bamekaki le premier temps n'arrivé ya musée pour ramener bango na conscience na espace au moins il y a 3 jours batikaki kuluna bakomaki mwa propre parce que moyibi ezalaki autorisé te. Mais après lokola bango moko bakonzi mpe bakomaki bamiyibi bakoki kopekisa bato wana koyiba te. C'est comme ça kuluna eyaki kozwa lisusu en plaire. Et en tant que notable toresensaki bakuluna na quartier na biso Kivu, na quartier Matadi, topesaki rapport na commune. Mais ce que nous trouvons mal, bakuluna presque sont identifiés dans la ville de Kinshasa. Bayebe bango, bayebe bandako na bango, bayebe bakombo na bango. Mais na mesure yeye kozwa masikoyo on arrête n'importe qui, même mutu aza suki rasta bazo ko enrôler ye na bakuluna, même ba étudiant bazo ko enrôler bango na bakuluna uniquement pour la police azwa 100,000. Oui, vraiment au toucher point vraiment ndeti na yango to sala émission ya lelo po makambo to solo ba awa je vous rappelle eza mensonge te to pe eza esengo kaka te po botala biso bo to mataba ba vite biso to lobaka o ezoleka na mboka o eza bosolo po batu batala e baye bandenge nini ko trouver solution na makambo ezoleka na kati ya mboka. Vraiment papa okepi mwa musika yango ndeti na tozo sala émission ya biso ya lelo mpona koyebisa na komonisa makambo toyoka na polele e bakonzi na biso ntango bakotala bayeba ndenge nini soki mpe bamonaki to bayebaki te to bazocomprendre te peut-être makambo ndenge nini ezoleka tosala basite soda fondation na kante biso kaka tokolaka toyebaka soda kala camp militaire lelo soda akomaka na prince soda akoma na baquartier e soki balance mbula matadi alance nani mobeko moko boye to opération moko boye. Oui ezaka nango na sens oyo te ba police na biso bakoma komemela ngo ekomaka sikoyo plus pire na bato oyo to ba police na biso kwa mitinde wuti likola le bilanga na bango lokola ezaka ba civil baza na pasi lelo balobi kata suki kata longola ba mandefu lokola voyou tatouage na nzoto te confusion ekoti papa bana na bandako bazoyebana te kuluna azoyebana lisusu te nayebi te eloko wana lokola moboti nayebi soki est-ce que ozocourant makambo wana. Mais oui, puisque école oyo nga nazosala eza na Okito numéro 70 et puis eza na la police moko na terrain ya Depuku soki ozwi aveni Njoko okomi na école ya Teyo Mubenga soko landi tout droiti na terrain wana ya Depuku soko okuti kuna okomona plus de 15 jeunes et puis apparemment okomona ke bazaba kuluna te mais les parents en train de pleurer parce que on les exige pour batika bango ba 100,000 150,000 leur mosusu parents amonani na 50,000 baboyi. Et nous voyons ça même bato okomona ba jeune bazoleka na bango wana koleka pamba la police babatami ale baye kobima bakangi bango bloqué. C'est ce qu'ils font. Bon bino na komona biloko ya boya ntaki moboti boko ko dénoncer te et pas ba konjo bazali likolo ya ba souci ata ya ba police wana et que moi idée na bango ekomi ko beba po na minicho sikoyo bino ne bokomi na problème ba 100,000 ngo banozala ka chaque fois pona ko kende ko bimisa mona mobile bakangi bakonzi wana ya minene bango bayambaka ba petit peuple te bakonzi wana ya minene bazali na besoin kaka
ya ba leader d'opinion na bango bato oyo bango basalaka po bayaka kokosa population et puis bango bazolia bakonzi bazolia population bazokosouffrir ye mokonzi kende nano ata na biro ya mokonzi sala audience soki bakokotisa yo okosala 2 3 4 jours ale obaye na yo. Mais ce qui est vrai, bon, nayebi te la première raison ya biloko ezoko beba boye c'est le pouvoir politique. Ponga na tamboli na moni même na Rwanda un petit pays ordre eza kuna ya kosakana te. Na mois ya septembre nazalaki na mbaka na frontière na Kabinda okomona même que ba militaire na biso na ba soda na biso bakoyamba yo bavandisi yo lere mosusu bazwi ji soko omelaka bapesi yo omeli batuni yo quel est ton problème au lobby sauf après bakokotuna yo yo oza nani likambo nini oyele pi babiro na bango na bakiti ozovanda à chaque minute hélicoptère ezoya à chaque heure pour nakotuna qu'est-ce qu'il y a ici problème nini bozana nango komona bakidiseli bango biloko kolia. Mais chez nous l'État a abandonné les agents de l'ordre. C'est comme ça bazomona lokola bazana ba charge na bango sikoyo bazoko tia likolo ya peuple innocent. Il doit commencer en tant qu'État ya ko honorer batuana ko futa bango salaire bien. Vous comprendre un policier angolais mbongo bazo futa ye par mois la moyenne c'est $2500. Na balandi nyonso ya Seka TV neka misana koloba abonnez-vous massivement na chaîne na bino bolingaka mingi et vous partagez ma vidéo, vous likez, vous partagez et ça la biso bien, parce que nakata vous partagez et n'endez pas iwapi tokozwape ba biso ya sika po ba s'abonner vraiment abonnez-vous massivement beta sur la katika pesa pendant ça on a molobeli katika pesa bisika nyonso oyo zomi vraiment ekosala biso bien makasi to pesa bino confiance et merci na bino pendenge bo pesa pe biso confiance. Alors katika pesa na service traiteur nango ya mokwake ya service traiteur nango ya bien ya propre ezomi na kati ya Illinois moko ya beta o ezali na kati ya États-Unis d'Amérique. Vraiment service traiteur katika pesa service traiteur mo complet ozana posa ya anniversaire, mariage, cortège, nini nyonso oyo. Vous en a fait moko à l'occasion de rien. Vous savez maman katia a tia lo boko. Vous pensez maman katia tia lo boko et bonga kaka. Moi c'est mwindu métier noir. Maman katika pesa. Moi c'est mon couleur d'origine. Donc couleur d'origine, nyonso ya epaneza original. Donc basania TikTok, ba chauffandise ya propre. Tout là-bas c'est de la classe. Vraiment service traiteur katika pesa, on a un problème nyons au sengeli nayango au sepeli au ben sa service traiteur. En tout cas, n'hésitez pas contacter biso na numéro ne aux affiché na bas écran ou aux a dessus. Maman katika pesa azwami na Illinois, mais bisika nyonso ko zoma na États-Unis na wapi vraiment na ba état nyonso ko banga na hote. Komitungisa te chef kati depasaka, chef kati ayaka. Chef Kati a tambolaka partout, ozaka na Illinois te, oza na Chicago, oza na Atlas, oza na Dallas, oza wapi partout besiko ozali. Chef Kati kapesa azawa na pona bino nyonso. Na posa nyonso oboza nango osenge nango, vraiment chef Kati kapesa ako répondre chintunga, oko sepela, oko réussir pe na fête na yo. Vraiment na organisation ya kitoko, bato bakolia kitoko, bato bakomela kitoko, bato vraiment bako se retrouver et okozwa 10 sur 10 pour na fête na yo. Jamais échouer. Chef Katika pesa chintunga. Mais on lui paye na monnaie na bango.
mais net ngai salaire na ngai je peux payer deux policiers congolais ndambo mbongo etikali puisque bazozwa 171 000. Eza moke, qu'est-ce qu'il doit faire? Azana charge, azana bana. Alors, ba charge wana ezozanga akotia yango likolo ya peuple. Donc l'État doit commencer à prendre ses responsabilités. Balo bakaka teke oh bazao JKK après Fachi Béton. Béton c'est dans les actes. Béton eza kaka na biloko ya pamba te ya koyembaka yembaka. Il faut les actes. Ndenga lobe gratuité de l'enseignement. Mais lelo, il y a des parents qui payent l'argent même dans l'école publique. Où allons-nous et à qui jouons-nous? Nzambe vraiment à intervenir à Sunga Congo. Les parents ont la responsabilité, l'État a joué, puisque c'est le premier responsable. Ce qui est fait des mesures que bakanga bakuluna. Et ça mesure il y a bien. Mais ce qui manque, c'est l'encadrement. Il faut mesurer et ça encadrer. Oui, il faut mesurer et l'encadrer. Est-ce que l'État est raison qui idée wana ke bakanga bakuluna? Ça là qui nous recensement bakuluna ayeba où se trouve où bafanda ka bakuluna wana tout peut ça manenge ni pour tant de la dina de la biso mususu to so mona kuluna solo ba ndenge na keiboe papa na nga yebite mama na nga pa yebite mama soko ko mona ngai na keiye na ta mona moba na yebite en tant que parent sans signal bisika ba loko ti mwana ka boye est-ce que recensement ça na makito mololenge nyo leta kwa ko sala po ete avant comme na po ya ko kanga mbala mo po ba inoso basana kati. L'État premièrement azali nzambe awa na mabele na likambo ezoleka na État na ye l'État akoko kozala distraite puisque il y a une année passée tout ça là que par rapport basenga ke biso par rapport chaque quartier et identifier bakuluna ba pesa par rapport tout ça là qui to pesa qui et ils ont des documents même à niveau ya hôtel de ville ils ont le répertoire de tous les kuluna et à part ça bakuluna ce sont des politiciens qui ont fabriqué les kuluna. Même si na niveau na biso to yebe bango te les politiciens eux-mêmes connaissent batu na bango wana ba antigangi bazali bisika nini ils savent. Mais le mal c'est quoi? Lokola bazana répertoire on devait procéder kaka na kokanga batu oyo ba yeba bango déjà. Nede na quartier na biso na numéro 30 ya Ebeya na numéro 52 ya de l'école il y a des kuluna awa na pont awa il y a des kuluna c'est bien identifié mais les vrais kuluna ne sont pas arrêtés bato bakangi en majorité ce sont des innocents. Yo yebi que dernièrement na le 18 novembre kuna na balabala moboma na Kingasani roi d'Isaïr azalaki na fête na bakuluna na ye et puis bayoka na bakuluna ya ngambo oyo ya quartier Fumukende. Maintenant, Erwana déjà premier lot, deuxième lot, et que wapi Kanyama Kasese. C'est que les Kuluna, les vrais Kuluna, sont encore là. Ce sont des innocents qu'on attrape parce que yebina bango ke Kuluna, ils arrivent, bakangi bango na kwe moko, ceux que parents aza incapables de débourser 100 000 mois na saleneni accueilli. En tout cas, merci papa Zolo ba vraiment bien makasi na baladi na biso pour comprendre que et dans la vérité mususu o senga to lo bango vraiment en face pour ezo sala pasi makasi. Makambo to Zolo ba eza ba réalité o bozo mona o peta bozo mona bozo sepia parce que bo e ba kuluna eza ba kuluna bango nyoso te. Et mitene sika moboti oyo azo éduquer moi ne malamu et que mona peut-être ke na coin aza libre même sika bozo mi le ato comme parent otambola kape obeta kape bale et nazo mona même lelo so za ba tatouage na nzoto bakangi yo lelo ba jeune garçon ba comme na ba match long moi la tata match court tata OK bisika te bino bolanda biso moi ba sini pe ya bo mwana ba jeunesse pe za na wa sentiment na ngo ba tso ba za koma na nzoto eza bango nyoso te ba kuluna yango moni ezo sala pasi vraiment moboti azolo ba kitoko makasi et au nom de tous les parents
vraiment le kola moboti ndenge bozo mona solo ba wana solo bana passe na motema bon to mituna au cas où ça mi les até c'est que ba chaîne garçon na ndako papa ba kei non c'est dans la nette cas ya mwana ya beau-frère Eliezer na mutu mosi 22 na samedi wana bazalaki na cour lokola zotanga alors awuti cour na kozonga ndako bakangi ye kuluna alali na kasho prolongation ya balabala oya suka wana balabala ya suboba izana la police moko alali kuna na la police 22h toke na la police jour suivant déjà bamemi ye na commune lokola nga naza notable nake nakutani na secrétaire mwana oyo aza mwana classe awanaki kuluna ye kosala nini secrétaire ayebisi commandant ya commune ya Masina ke eza na mwana moko Eliezer boche awa na kasho mwana wana aza kuluna te o bapesa mbongo mwana wana aza mwana ya notable na biso secrétaire alobi balingi kolibere mwana te secrétaire ya commune commandant alingi kolibere mwana te kuluna baye kobimisa mwana baobserve na nzoto na ye ata trace moko ya kuluna eza te parce que ngana za notable bayaki kotika mwana na 21h déjà chemise eza te coupe azalaki nango eza te basapato eza te nalongwaki na mwana likolo ya moto banda kuna tie pa na ngai ye na sous-vêtement nga nazwi bilamba na nga awa na peshi ya kenda mais mwana wana mwana ya 5e des humanités bon mpo nga naza notable kuna soki ezalaki parent oyo aza notable te mwana wana mbelaki ekanyama kasese vous voyez kanyama kasese vraiment kanyama kasese eza mabe te kolakisa bana misala mais ekomi mabe makasi je vous dis ekomi mabe makasi ekomi nde c'est-à-dire bilanga nanu ya kanyama te mais bilanga nanu ya population ba jeune garçon na balabala bakomi kotambola na pasi ezala na moi policier lokola vanda nesu na kante ka toyebaka kala camp militaire okokende okuti basoda lelo komande basi na bango na bana soda komaka na prince soda komaka na bakartier ye moko azoloba civil bilanga na biso soki trésor civil te tokozwa mbongo wapi bon foto oyo topesa soda topesa l'état topesa foto na nani lokola moboti topesa foto na nani na l'état oyo abimisaki ide topesa foto na policier oyo azosamba be na terrain faute ya liboso eza l'état puisque ye aza responsable numéro 1 ya nyonso ezoleka na mboka ntango bakokondane ntango soki balingi bakondane mboka Congo bakokondane policier te ebongo l'état asalaki mabe ndenge alongoli bino bano bazali koyiba bino papa ya solo ozongi so na l'état bino mo bozokende kolela kaka bakuluna tolembi bakuluna mboko tolembi bamashete bazotambola na nzoto papa na buto okende boye pouf bakati sikoyo l'état vraiment alukeli bino solution l'état nga komi kaka mabe mama l'état azali malamu mais na situation oyo ya bakuluna akomi mabe parce que akoti ti na bainnocent il fallait identifier pour bakuluna bayebana même mwana na quartier azana 12 ans azana 6 ans azana 7 ans soko tuniye bakuluna ya quartier akotanga bango mais oya lelo ekomi kokanga mutu kaka na coin azoleka boyebi kote auti te boyebi kote azokende te bokangi kuluna no kuluna eza bongo te l'état aza premier responsable pourquoi un ayebi kofuta ba policier salaire ya malonga te puisque okomona soda un policier angolais nga tangu na utaka kafunfu na zoya nazalaki na batu bazalaki na diamant tokomi na kukumbi il fallait to corrompre la police pour to leka na diamant la police baboyaki to cotiser mbongo $1,600 to pesa bango balobi non ezo yo policier congolais oboya
ata 50 francs yo ozomona ba 500 ndenge bazozwa baroulage ba 500 mpona embouteillage 500 francs qui ne représente rien bazozwa mpona nini soki azwi ba 500 ata 20 esali 10 000 akoki kose sauve mpona jour wana. Vous voyez, baboyi même ntango naza na mbaka wana ezalaki bafrere ya Kabinda balingaki nakende na Kabinda nateya ata mokolo moko baluki konegocie na bapolisier ale bapolisier baboyi epuis bapolisier ya Angola na basoda bazokota epa na biso kolia kosomba biloko sans problème, mais policier na biso soda na biso même pa ya pamba akoki kotia kote ya Angola te. D'abord azana eloko nini, il n'a rien. Donc bazozwa na soin na bango na soin ya population na biso parce qu'ils ont quelque chose. Même na ba bureau na bango sentir que ce sont des gens qui ont des moyens. Et pourtant biso to leki bango na nombre ya ba minéraux, mais seulement beaucoup de désordonnés. Fridolin Ambongo abengaki bato ba médiocre, c'est à cause de cela. Oui, to leki bango na diamant, to leki bango na cuivre, to leki bango na cobalt, to leki bango, to leki bango tanga, to leki. Biso na vie. Alors papa na habité oui bakuna bayebani mwa moke eza te mpo bakati basuki bakomi kota bilamba milai tatouage ebungi vraiment mpo so omoni kuna lelo ozoyeba esu te kuna change forme kuna kopa mwana ndako alati mpe pantalon normal neti bana ndako eza mpo nango ntango bazosamba bango mpe bakambi na bakonzi ya mapinga bakomi kondisana neti kobunga to bazosalaka na nkopo bazwa mbongo. Non, kuluna peut-être soki analphabète akoki koyeba kuluna te, mais militaire oyo un policier oyo azwi cours ya détective akuidentifie kuluna d'abord na langage na ye, na langage na ye akuidentifie kuluna azana style, kuluna azana langage, kuluna azana comportement. À partir ya langage, à partir ya style, à partir ya comportement, okoki très bien vous identifier nani aza kuluna te. Papa boyo kasi ndenge eza lokola basoso tobona ata toyokaka période moko miseleke te bazokanga miseleke te balimwe kuluna mpe bisika bazali yo kasi ndenge basi bazwi loseba boke bazoluka biso bakomibimisa bakomi mpe kobatama bachange mpe stratégie bakoki kochange stratégie mais bakoki kochange bisika bavandaka te, bisika baliaka te, bisika bamelaka babanki te. On peut les identifier. Biso toyebaki bango ndenge nini. D'abord un policier aza mutu moko akoki kosinfiltre aza na information nyonso, mais oyo akokanga ba innocent vraiment c'est prémédité, ezali kaka po bazwa mbongo, po bazwa ba 100 000. C'est seulement ça. Vraiment, toujours un chef de l'État a un peu pour réformer la police, pour que soit soin na bango na makambo. Biso to mona kinga na koli pa ya soda na kamu butu. Kolia soki toke na cantine. Soki to longe na cantine ba épaisseur ya makaya bo noko azako pesa. Soki 4 to ko memate. Mais il était capitaine na tamo butu na police. Hein? Papa wana tango na bino wana toyebi te so epi après 100 ans to tseke na tango ya béton toyebi te mais toza mpe na totika papa mwa moke tokende toza mpe na elenge na biso oyo aza vraiment victime parce que leo tozolobela boremarke na plateau na biso toza na mwasi te eza teke bamama bosilika te vraiment eza tosalaki particularité oyo mpo bomonake makambo yango totala mingi bamibali, c'est-à-dire basi bazokanga bato boyi te mais plus ces jours oyo mibali nde bakoyeli problème yango tosepelaki toyamba papa lokola responsable et toyamba mpe elenge lokola victime ya makambo oyo ezokoyela bango mikolo oyo. Alors tosolola mpe na elenge na biso toyeba ye toyoka ye mpe na mwa moki aza nango mbote yaya. Mbote mama. Oui, ngai nakobandela lisusu mama Irene yo nani
nga Patrick. Oui, Patrick, oza elenge nayebi te na makambo ezosalema lelo nayebi te so est-ce que ça vraiment vérité que est-ce que c'est vraiment vérité que boza bavictime to mpe eza ndenge nini mpo namoni yo mpe soki eza ya kokata bien habillé ezosalema na ndenge nini bazoyeba bino ndenge nini? Bon, biso tozocomprendre te mambo bazoloba oyo ezosalama eza ya solo, bazokanga bagene kokanga bagene vi mboka na biso na lire oyo ekomelaki kuluna vraiment ezwaki vraiment ascendance moya ya likolo makasi ekomaki ata na moi moyen otambola eza te insécurité ekoma ya makasi. L'idée en question au gouvernement na biso ezwaki ya kodetraquer bakanga bato nyonso to baosala batrouble wana, l'idée en soi eza malamu mais vu que non idée eza malamu bango idango bango bazolandela yango te mpona bapolisier na biso idée bazwi idée wana bakomisa olowa neti bilanga na bango pendant que biso toyebi na bapays mosusu avant bokanga bato fo kosala bainvestigation mpo soki bosala bainvestigation bokoyeba place tel bato ya mabe bazali place tel eza boye mais biso lelo ekomi ke non même moyo otambola eza te il suffit obima ata na kwa ya pamba soko bibisi fa mono ata na suki ebele ba mono za tatoué veut dire okomi kuluna na minute un peu soki bazwi OK même pe na ndako pe ba oyeba pété na ndako ba oyeba te que non mwana na biso aza arrêté quelque part au surtout kaka mwana 2 jours 3 jours 4 jours mwana na te ba ki ba estime que non mwana keka ni amara c'est vraiment au biso le ozo comme ça biso bon na habité na po biloko na mona esa mara na mboka na biso na ba pays union surtout eza tout autour na biso to yebi o baza ba voisin na biso le plus proche biloko ane sala marate et ça mara et pas na biso pour l'état na biso nem taza responsable ba cause union surtout ce qui kuluna o ezo intensité union surtout l'état na biso parce que nous voyons la plupart de nos politiciens bango ba soutenaka ba biloko o yango ezosala keno makambo nyonso surtout ekomati na niveau. Est-ce que okweleli pe oza pe victime to pe kande ozomona epa bato mosusu? Non, nga mo naza victime nango na kimaki parce que nazalaki na nzela na zoya bon ba policier bakomi kosala comme si que non eloko ebino bozosala que non po bocha ordre ba policier bakomi ko batama azobata malwa neti que non bana bato basala kukule abatami na kwa ya mir même yozoya na nzelo zoye beloko moko to comme comprendre ka policier bimilo mo brusquement akangi mbamo na nzoto ye to kangi ye ususuka pe bazio ba chona jipi ba kena yo ngana kimaki na zoya na nzela boye nazoya nazobima na kulomo nazokota ba policier pe bazobima pe mbamo bani bakanga bombo comme na ndenga mwana mobali na potanaki na ndenge na nga pe na moni autrement sala te so na bena mitana na hôtel mando défendre ba keno na tanga na sala boy ça déjà tard ba comprendre ngati on a kimaki c'est ça. Oui na balandi vraiment ezakaka ba témoignage oyo to sepela to monde sabino pour mona vraiment que makam to solo ba ce n'est pas du mensonge mais ça vraiment réalité oyo le kanamboka na biso. Alors miko katika pesa et tikalaki pe simate to kendaki pe micro balader na libanda to etuna pe bandeko na biso mosusu pe to yeba soki ya solo baza na bazo partager même avis na moboti na biso tozani awa to pe bango bazosepelaki pe ndenge makambo osalema to pe baza pe ba victime na ba oyo parent moko na biso awa pe azoloba. Alors sans plus tarder bon landa pe na nous micro balader na biso et on se retrouve juste après. Merci. Mais pour la balle, on se voit, mais la balle, on va savoir innocent. Et les personnes qui passent, c'est là, moi, la balle, on se voit, si elles sont appareilles, ça peut. Pas demander, pas de bakulu, la robe, il va la frère. Na bakulu, la robe, côté la tête, la quartier, au moins, bakulu, la côté, la yib. Bah, on a des bakulu, mais pas la mousse. Bah, donc, la bango, bah, ça va, bah, il n'ose pas aider le mot. Et on m'a dit, et tout, ça soit appareil.
ezalaka mpasi baluka ta punition mosusu bapesa bana oyo bayebi eloko te me bana bakuluna bango baso bakende bango bakende me bana oyo bamisusu bakanga baza bango bainosa toyeba ndenge bakanga bana ya kuluna bazoleka bokoca maboko na mutu bana bakei ezosala bino esengo to pasi ezosala biso pasi premièrement basoda bamitiaka bango bakimisa bana bafuka bakuluna ya bana basoda bakimisi bana siko bana bainoso nde bazwaka bakanga bakendaka na bango po biso basoda baza te donc tosufraka na mboko po bana baoki eloko malumia te bakufa tokoteli bango tomona epe pasi siko tosala nana ndenge ya oloba te mama biso tozoyoka mpasi po toza bamama tozobota tozotala bana na biso ndenge bazokende bainosa baosala nini bazokanga bango bazozwa bango babiloko alors biso ndenge toza boye toza na posa tozwa kimia na memi na bawenza toza lese na wenza bazobotela meme basaki bapolisie bazomona ndenge bato bazobotela basaki me bazokanga bango te baokanga kaka bainosa alors tosengi bango nde bakende kokanga kaka bakuluna batikela biso bana na biso po tozwa kimia oyo nazalaki nango koloba yangwana d'après moi meme ngai nazoloba boye il faut bakanga bana wana parce que kuluna eleki makasi bakati basi bakati mibali baviole basi basali mpenza buzoba ya kosala te na mboka oyo toza lisusu na bisika ya kotambola susu te toza na mboka na biso ondire toza na pays moko donc étranger mais orke bato batozanisa biso kimia kaka bana wana bakanga bango bakende kosala bilanga baboma bango te me bakende kosala nde bilanga tozwa kimia nano wana bainosa baza te bazokanga bango parceke baclairere deja bazali kaka bandeko na bango oyo bande kosala nango na bango misala mabe wana nde bateki bango yango nde ozomona bazokanga bango eza tere bakanga innocent te ntango bozosala mosala boza na clique na kati ya clique wana soko bazwi éclairere nde moto akoteka bino batekiteki bango il faut bakende na bango bakangi yanga te mpo yanga asalaki kuluna te bakangi ya nani sikope nde bakanga bongo sepeli nde bakanga bongo na sepeli te na sepeli mpo baobongisa mboka mpo baobakeme bao bakangi bamosusu baza bainosa siko bana wana oyo bake wana baza bao bainosa bakoya oyo bie bakoya te susi na biso bapara eza bongo siko nani ozofunda bana na bainosa mpe ezosala ndenge nini bakanga bainosa toyebi te so bana baofunda bango me mpo na ngai nde namoneli basoda baokanga na baoka babikangaka akutana mwana nzela akangi ye mosu aza ata mosu atemeneka na kwe boye akangi ye bango bakanga bato bazoyiba te mpo nani bango bazokekanga babikangaka nde baokanga babikangakangana seke biso bapara toosepela nango est-ce que moi changement esalami te banda bani babali kokende ngo moyiba esili te moyiba esili te moyiba ezali so bafandi batelemi ka awawa so batelemi omona bamiyibi bazali so mpe bakei na liberté place wana bamona mpe miyibi bazali bamiyibi babatali bazobima na butu yo kasi moyiba esila nde bango bakangi bakei moyiba esila te moyiba ezaka merci en tout cas bino bolandi bomoni vraiment que eza eloko oyo eza mensonge te donc peut-être place ya koloba ezozanga population na biso to mpe kobanga mpo motu mpe po adenonse mabe na mboka na biso koma kobange yaka koloba boye na butu baye kokotela ye donc bato balingi vérité te olobi me na nsima nango balandeli ti ayeyo ale oyoki lobilobi o babomaki ye alors yango moi bato mosusu bakoma kobanga mais quand même tozoki quelque part bino mo bolandi c'est que eza vraiment ya solo oyo papa na biso azoloba na bainnocent donc bazokende na bango kaka boye bana ndako bana ya kelasi mais asa retrouve na kanya makasi bon qui est kuluna qui ne l'est pas ezoyebana su te ezopesa mpasi makasi vraiment merci na baye nyonso oyo boza vraiment ebele nayebi ke bozosepela makasi alors tozopa biso ta mingi te tozongela ye mwa moke mpo abakisa biso mwa moke oyo ya suka ebongo toyeba kokabonaka papa soki molilo bakobakisa susu ezali na oyo tosololi eloko nini lokola moboti lokola para mpo yo oza cadre yango yozobika so bakangi mwana yo okei obimisi ye bakobanga baidentité oyo ozaleli bakobanga monene na yo bakobanga batitre na yo
et bon ba parents oyo baza eloko te azolesa bana ta mosusu il faut ateka mwa matembele, il faut ateka mwa pondu, il faut ateka mwa pilipili capitale nanu ya koluka bon brusquement boye bakanga ti mwana ye na nzela soit déjà kuluna na mobocha bongo oyo mwana ake kose retrouver na kanyama kasese ndenge yebi te lokola moboti mwa mot de la fin mwa conseil mwa pasi mpe mwa liloba na lekolo na bakonzi ya mboka na biso. Omoni l'État première responsabilité na ye en tant qu'État ezali ya koprotéger population na ye. Soki l'État a commis incapable na protéger population aza lisusu l'État te. C'est pourquoi au monaki régime ya président oyo awutaki koleka ekweyaki puisque azalaki vraiment na assise populaire te malgré nyonso elekaki. Donc lokola toza na président ya sika azwa responsabilité. D'ailleurs makambo nyonso déjà bayebisi ye ntango akonsulte bato soki mpe atie matoi mangungi. Bible elobi c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il doit récolter. Oyebi même na Bible Jacob abotolaki kibokonzi ya Esaü, mais à la fin ye Jacob asalaki près de 43 ans ya kolelaka mpo bayaki mpe kokosa ye ndenge ye akosaki Esaü. Ce qu'on peut faire à améliorer président Fachi, à améliorer la situation sociale de la population. Alors, mon question de situation sociale est à améliorer, les dégâts mingi et aux la société. Puis, dans la police, batia ba analphabète té. Bana batangi mingi, ba enrôler des intellectuels dans la police, puisque bana yebe ba camarades nanga ebele. Moko kutu tangu tokendeki na commune na yaki ye mutu ayebisaki commandant mwana oyo ata trace moko ya kikuluna asa nango te nde commandant akomaki convaincu na koloba ke bozwa mwana bobimisa napesaki ata eloko te. Mais ce qui est vrai est que premier responsable ezali l'État. Malgré cela biso mpe baparent toza mpe na responsabilité moke baboti muke oyo baza na souci ya kotangisa bana bazotika bango koyiba tout ça. Même ba vrai kuluna wana baboti na bango bazobimisa mbongo po ba récupérer bango bakende kanyama kasese te bakontinue na kokulune bato. L'État na biso azwa responsabilité lokola toza na tango ya le peuple d'abord à protéger le peuple. Voilà le message oyo na kokoloba na Fachi Birin. C'est na yoga longwe béton a comme Fachi Birin. Oui, merci papa, vraiment merci. Et dans des connaissances pe ya mobali na éviter ceux qui moi mot de la fin au sengi nini le quoi la boza ba victime ikoloyo la Birin pe pas mo connaître ce Birin bisika zolanda yo au sengi na nini. Et là, on a le président de la République, il faut policier. Et là, dans la ville, il suffit au Kangamara na policier. Sur Kangamara bango le lendemain au moto comme mutala titenir comme policier. Même au moins un policier atta ou PC lo ba incapable de rotanga. Bozo muto aza incapable de rotanga elo. Mutako ko présenter elo boya au sale elo. C'est vraiment au biso do mona auto éviter to vivre na jungle beto na pays mort auto vivre pour to comprendre de sumboro te to mo préférer to éviter to quitter na biso mboka auto tikela bango to ne policier obenga biso babilanga na bango vedi biso to no lo ke le policier mbongo po policier ya kangi o PCA ki no na bana vedi ba continuer biso bazo ba responsabilité na ba lokola ba konti bazalaka ba konzi ya bureau te parce que ba konzi be bazalaka ba konzi climatiseur so va na climatiseur moya bimata libanda akini ko vérifier misala ozo leka ezate mais faut ba bimaka ba kitaka sur le terrain ba poser ka pe ba tout ba question ba tout na maman
ba difficulté na bino eza nini na eloko biso tozosala. C'est ça où nga nazosenga vraiment yango wana po biso ba jeune pe tozala protéger parce que tokoki komi moi ole tozala na sécurité biso pe tokomi sur insécurité. L'état yemoko ola ya sécurité biso ba accès biso sur insécurité o tozaki na sur likolo insécurité mususu. C'est vraiment biso to déplorer mais comme aza l'état azo ba responsabilité na c'est ça où nga na ko. Merci vraiment bolobi vraiment kitoko makasi na balandi nyonso o balandi biso bo comprendre que vraiment ça qui kitoko makasi koyoka makambo ya boye peut-être ça qui ko ebatama ki lelo to bimisi na miso na benu pour comprendre que makambo eza ebele ya koloba na mboka na biso kasi ya pasi pe futo le belango to le baka makambo ya sengo te mais futo le makambo surtout o ezo nourrir na population. Toyambela ki bino moboti o ata responsable surtout cadre mnene o expliquer biso passe nini o lokola moboti na makambo zo leka et toyambela bino pe moko ya elenge mobali o asa pe victime lokola ba bilenge nyonso bo comprendre que ba kuluna na so ba ke ka kanyamaka ses soki pena bokena ba moko na sima mso bo remaki ba mso bazana ba kuluna te ba vrai ba kuluna d'ailleurs je vous informe bazawa ba changer stratégie. Kuluna changer na stratégie la bango baza batu moko do baza na mayele ya mabe pour mayele ya malamu te o pays zo senga pour na développement donc mayele ya mabe o zo boma mboka yango bango baza nango ba changer stratégie ba changer manière na bango ko vivre na société ba changer nyonso oye ba insulter siko poso bango balati e komi na confusion nzoka nde kaka ndenge papa bela uta koloba ba police ne so ba yebi bango po ndenge ba police ne so baza bakenda ko mela diamba je dis bien na bango police ambelanga ne diamba wana yebana mais so kuti zo me adia makangi o me yemoko mo meli diamba donc ba yebi ba pique petit na bango o bakena ko bimela bona butu ba bimisaka bango bakesa ba crime yebani tout ça ba congolais ba kino amoko ko sa mninga te bolo ba te kete ma journaliste zo buka lokuta on zo lobo bino ba zo nanga boyebi ke na mboka na biso tout est possible mais tout n'est pas utile. Donc ba policier ne biso ba yebi kwe na kwe po ba kuna wana bazaka ko bomba te ceux qui va je vous dis na c'est qui mukolomo na yokaka na yokaka ba kuluna mais na c'est qui mukolomo na kwe na zo bima boye oh na chelo na kwenka boye mais ça ko donc ata Guinée ceux qui guerre pesa bongo n'est-ce pas s'il y a 2 minutes je vous dis donc bon mais j'étais bimi ba mesa mama bukani ba fufu ko bwaka ba biloko ya ba Thompson ko bwaka donc c'est ce que ba tu ko kiba nzinzi kuta bungi ngane ina chelo ngi boye pa ndenge na kimaki bango ngana kimate ba ko bonza ngai ndenge na kimaki donc ki ko kota le panga ba tu to wele la porte nini ba kolomboka ba kuluna to wele li porte wana na zo sabino zakinde likam peme matinga ya na bien na yoka ke sakande boye terre kaoki camiote et le côté vraiment na éviter ce qui na ministre ba police na so ero bimona moni souci à 0 mètre à 0 mètre mais kuluna ye na ya sali wa lingi kuluna baluki akei bon bazuli kanta malamu ole basala ngona ndenge elengo bani po bayebi bana wana mais comme biso bakomi konnuire bana ya ndako po bayebi ke so tokangi mwana ya ndako moboti ne akoyoka pasa koya na mbongo akopesa mbongo akopesa mbongo soda chembo na poche bo bana balia bana bino ozaka bambonga masumu wana ondimisa mpena ke bana na bazana via malamu mbongo yozo na bana bien malaki motoki ya muninga oya nyoka mino na pasi yoki oziongo na ndenga mabe oke na ngobokolele ngo bana esi yo ndimisa mike bana na penda venir na bango za malamu nzambe kaka nde na yango to succès mission na biso ya lelo merci vraiment na bazaki ebele pona Rolanda biso to lobaka na biso to lobaka na biso po sengé na biso ko loba etika la kana ba continue na biso nde ba ndenge nini ya ko trouver ba solution de mama na ba makamba boyebo limbisa mama katika pesa merci vraiment mère remerciement na ngai donc nemi na mutu apesa biso opportunité po bolanda biso mama katika pesa motema ya le sommet ka pesa les grands sapeurs na kati ya Illinois merci pe mingi na réalisateur na biso Elvis Belepe oyo asali ke boza biso na bilili
et merci beaucoup pe na bino nyonso na yebi ke bolinga biso mingi et merci na ba critique merci na ba fleur nyonso bozo pesa bini bozo bakela biso na ba critique bozo sala nazana ngo posta na linga kango kutu mingi et merci mingi tant dans le bibo na kanisi na sengi pe bolimbisi vraiment na batu oyo et sali bongo malamu te peut-être au comprendre ngo mal peut-être maloba na ngai to pe ndeko na biso etengamaki vraiment limbisa mais esengeli to loba soki tolobi te moye to donc bato mosusu bacomprendre pas si vraiment oyo population eza nango eza te e bolimbisi lisusu mwa mokie ntango nazoloba boye nazongi na émission passé nayebi eza na ndeko moko akominaki ngai yebisi ngaki ndenge nini mama ireni bata mokali ndenge nini ndenge te olobaki mokali eza pays oui bon peut-être ndeko comprendre nga mal nabaki vraiment naza na droit ya bacritique na bino nakotaki mokali mpona komonisa na bandeko na biso ndenge nini pasi ya bata mokali bazovivre mais oyo peut-être tobamonana na bilili te tozotala mingi bakota ya bakomine na biso akala kolakisa me nzoka nde eza na bamilie mosusu oyo bato bazosouffrir baza mpe na bourgmestre baza mpe na bachef du quartier mais azota ntango ya kotala population na ye te e bamoyen nini bavivaka nango bomonaki bino mo ndenge tolakisaki bapusupusu oyo eza bapusu na ngola pusu na ngola mais na kisasa ekoma mutuka ezoya na ngola pusu bamemi biloko mais na capitale ekomi mutuka alors babitan wana lokola bazalaka na bango mpe kaka abandonne basala nini ezosunga bango mpona bango ezosunga vraiment tokotaki wana mpo tobimisa mwa mpasi na bango wana ezalaki parenthèse mais tolobaki peut-être so tolobaki paye ezalaki mpona le sens ke tellement baza ebele baza tellement ebele ke na tomona bapayi nyonso ya minene ndenge moko te na quantité omongo bazali baza tellement ebele vraiment omonaki bakoki mpo koza mpe pays otie mpe président otie mpe oni baministre na sens tolobelaki mais eza teke baza bapopulation moko te mpo na kati na bango baintellectuel bazali bato baebeleebele bazali vraiment bolembisi na bato bacomprendre biso ma yango monii nabaki nakomeka kolimbolela yango vraiment malamu mais bolemba biso te toza bonayebi ke bolingaka biso mingi bolemba biso te vraiment bolemba biso te bacritique naza nango mposa nazosouligne mpo nasalaka bino kaka esengo et merci vraiment na papa na biso Simo Kasiala et merci na mwana na biso Patrick na invitation na biso ndenge bosepelaki korépondre et mama Katia apesi bino vraiment merci beaucoup eza mbala liboso mais ezala mbala ya suka te na elobi na maloba kitoko boye vraiment tosengeli na bino chaque fois mpo soki tozwaki peut-être ya mutu pamba longa bomona nde sokuta mais tozwaki en face ya cadre moko mpe ya monene ya mboka na biso oyo azodénonce mpo aza na kati na makambo oyo tozomona na mboka na biso vraiment merci vraiment beaucoup et alors wana nde epai wapi tokomokende soki émission na biso alors nde nalobaki remerciement na ngai lisusu eke mingi epai ya papa Jim Komoda papa Jim Komoda mwezi ya bana papa mwezi ya bana na kati ya États-Unis d'Amérique les grands prêtres papa moko grand prêtre vraiment toko yoke papa Jim te soki oza libanda ya nzela il faut yoka ye mpo avenir na yo ezala bien petit frère propre Olivier na baidéologie ya kitoko toujours yo yebi bendele ya grande sœur na yo soki boye te yoyebi kaka Sabrina petite sœur propre Sabrina ya yo yango wana rit mochipai mpe ya yo yango wana oyo grande sœur na bino soki bosoutenir ye te naza na bato mosusu te alors nabosani mpe te yo ya ngai Caritas ya na nga Caritas don na mbale Caritas ya na ngai bisika ozwami ya na ngai ya mobunda grande sœur propre merci vraiment na bino mpe bozalaki ebele ndenge nalobaki baremerciement na nga lisusu epai ya la patrona mama Eliane Nitu mama ya bana grande sœur propre au petit nom Irène motema ya kati katika pesa na kati ya Illinois mama Eliane Nitu service traiteur ya mokwake lisusu donc c'est-à-dire mama Kati na États-Unis mama Eliane Nitu na France mama Eliane Nitu na service traiteur la Providence 24 ans d'expérience t'as la degré t'as l'expérience 24 ans eza mwana koli abotami abali aboti mama Nitu mama Eliane Nitu azwi bakoko
tala bakoko bango bakatika pesa bakoko te bakoko ya maman Eliane Nini, c'est-à-dire mère akemba déjà kuna kuti ya kolobela eza te, tout est correct, tout est correct, tout est propre, donc net kaka bon compléter bien mon boy vraiment maman service maman on a un service complet et pas service traiteur la providence, tout est là, service traiteur complet na kolamba na fête na nyonso et na conseil pe pour na libala ote na rakataki na ndako o na rakataki na église o na rakataki wapi landa maman Eliane Netu o bongsa libala na landa omona libala lo maman et pas maman Eliane Netu tozo bala pe tozo bala kaka tozo wumela na mama bala po ba conseil boy so ipa maman Eliane te wapi on est yo maman. Alors na bosani pété il y a Florence Kayoko il y a oyo kanate boy nini ya o petit na wati il y a Florence Kayoko ya non yo kate non monate ya to kepe musika isu se pa ya Yemei Rams Ligao na kati États-Unis on les a sentir maman kati vous comprendre et pour nani pété papa Emery Congolais mo boye andima ne ko soutenir ko sunga ba Congolais na kati États-Unis donc pas papa Emery tout est là, je dis bien tout est là au Lukanine tout est là Congo na kati États-Unis soko lingi Congo na États-Unis contacter papa Emery et don de Caritas n'est kana loba ki grande sœur pour moi non boun moi non boun la beauté en marche. Merci ya yo wana. Ya patindilu. Ya patindilu. Motema ya papi Corwes na kati ya Toronto. Ya grande sœur ya tongo. Petite sœur yo vraiment na wonde to sukisi émission na biso ya lelo. Botika malamu na ba nyoso la ki biso merci vraiment na bi ke boza ebe botika na posa mine alors to se retrouver juste na prochain numéro pour na lelo to suki awa